Donc voilà, elubu yango yo. Oui, ezali mbisi ya mai, monganza. Peteni ya monganza, oyo ezali mbika, oyo ezali soso. Donc elubu ya lelo na kosala monganza ya bouillon et puis na mbika ya liboke. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Dina Yese na Congo Tek Tek mama, Yasiba Mutombo. Mbote bandeko babolingo ngai wa bino Caroline Emer Mulamba na lisusu lelo liboso na bino pona ko présenter bino elubu o na bongisela bino mokola lelo. Elubu ya mokola lelo o na memela bino yango yo soki papa na ngai akokozula biso yango. Elubu ya mokola lelo donc na kosala liboke ya mbika na soso. Oyo ezali mbika yango yo. Na osala liboke ya mbika na soso. Soso yango ezali soso ya makasi, esi na sukolaki yango deja, na sina lakisa bino ndenge basukolaka soso parce que bo excusez-nga na sukola maboko d'abord hein. Na yebisaki bino soso ebombaka bazai awa. Soko tomboli poso oyo ezalaka na ba couche moko ya zei penza ezalaka kilo lokola zei oyo ezalaka na ngolo. Donc il faut que ça la attention na sina sukola ki yango. Sikoyo na kotia yango na nzungu etoka. Na kotia soso na biso na nzungu. Soso na sina sukola ki nde na yebisi bino, il faut etoka penza bien na biloko ya solo. Donc ba épices etoka penza elemba eza soso ya makasi comme ça pour sala yango na mbika soso yango yo natie mai yango natie na moto etoka na yango na kati ya soso oyo tozotokisa mpona kosala na liboke naza na besoin ya ba ingrédients oyo papa na biso zwa. Donc nakotia kamwa eloko oyo biso surtout toyeba yango jimbo oyo nakotia yango. Nakotia pe kibi ya soso na bosani kotia yango awa bolimbisa. Donc nakotia kibi ya soso oyo ezala goût esala goût penza kibi ya soso yango yo nakotia pe mwa ndambo ya jimbo mwa ai mwa ndembi ciboulette ka mwa oyo céleri na kotia mwa mukie na kotia mwa litungulu na kotia kib ata mibale oyo kib magie comme ça etoka penza etoka biloko solo ekota comme ça tokotala suite ndenge na kosala yango wana eza eloko ya liboso ya mibale na kosala mbisi ya mai po ngai naliaka mbisi. En tout cas, vous comprenez, bino na ba émission na surtout mbisi kaka ne mbisi. Oyo ezali mbisi ya mai kombo nango mopongo. Ka place na somba ke pa ya mabibi donc mbisi musu ezate ka mopongo yeyo. Na sina longola yango ba ekai. Na longola ki yango ba ekai yango yo. Na sina kata ki yango. Oyo eza partie ya libumu ya mbisi, ezalaka mafuta. Basarata babenga partie o lebo. Donc basarata baebi. Partie ya libumu. Donc c'est ambisi libumu. Donc na si na sukola ki yango penza bien.
mais attention ba mama na nga baninga na ngai na sukola na mai ya moto te hein. Là msu bokomona ondenge eza couleur na sukola na mai ya moto te parce que mbisi oyo ba mopongo ba mboto ba mbenga ba monganza ba nzanda ba mokonga ba mbisi oso boyebi basukola na mai ya moto te eloko basukola na mai ya moto ezali ngolo en fait na poto po normalement ko tchape mai ya moto te parce que mbisi ya mai okosilisa yango mpe zei kaka na mai ya pio. Bon mpona mbisi ya mai oyo naza toujours na besoin ya babiloko ezali awa. Mpona mbisi ya mai na besoin ya pilipili ya vert na mbisi ya mai ezalaka kitoko. Pilipili ya vert na oyo eza mwa rouge, céleri, ndembi ciboulette, na besoin ya litungulu, na besoin ya mwa ail, na besoin ya muscade. Na kotia yango awa natie na moto etoka. Bon nakosala pe lisusu ngai yango nakosala yango normalement fale natia yango mbisi ya kokauka mais nakotia mbisi ya kokauka te, mbisi ya kokauka ezali nakotia mbisi ya kokauka te. Donc nakosala yango ndenge wana na mafuta mbila ndenge nasalaka wana po ngai pe biso ezangaka te na ekolo na biso. Sikoyo naza kotia na soso nazotia ail. Nazotia ail etoka ensemble na soso. Nazotia ail. Donc mabandi na ail disons. Ail na rasi na sukola kiango. Asina sukola ki ail. Soko sala liboke ya mbika na soso mai oyo batokiselaka soso babwakaka yango te yango nde tokomelange yango na mbika. Natie ail nazotia mwa céleri, nakotia mwa jimbo, et puis nakotia kibe oyo na yebisaki bino ya soso ezaka solo kitoko biso nsutu oyebi yango oyo Knorr etekamaka partout. Knorr marque Knorr ezalaka bien na soso soko ozotokisa soso. Excusez ngai bandeko. Natie kibe mibale na boye nazotia pe mwa litungulu po esengeli soso ekota penza biloko ya solo parce que tokomélanger yango na mbika. Donc litungulu yango oyo bolimbisanga bandeko na nga nabangaka mbeli nasi nayebisa bino so nasimi mbeli nakomaka kolenga nabanga mpo nayebi kaka na kozoka mpo nazoka mingi bolimbisa. Donc natie mwa litungulu comme ça totiki yango etoka ndenge eza boye ndenge natie boye natie moto na 9 po etoka. Donc natie moto makasi parce que eza soso makasi. Donc kotoka topesa ata 1 heure po na nga okoyo pe kotia ba 45 minutes mais nga nalobi 1 heure. 1 heure wana avant 1 heure donc ndenge eza boye soki mai ekauki faut na ajouter mai ekauki faut na ajouter mai parce que soso il faut elemba. Soki soso elembi
nde sikoyo na kolongola ba mikuwa ya soso na mélanger na mbika comme ça tokotala ndenge ekozala. Bon, na lombango toye boye na mbisi, na soso eza na moto, toye na mbisi. Mbisi pe na yebisi bino na sina sukoli yango bandeko na ngai. Donc nazotia mbisi na ngai na nzungu. Nakotia mbisi na nzungu. Mbisi ya mopongo na bibi kuna ba mbisi nyonso ayaki nango esili etikali kaka ba mopongo na mopongo nga nakendeki retard. Voilà, mbisi yango oyo natie na nzungu. Sikoyo kaka même procédure. Donc là naza kotia ail, bandeko na soso na biso nazobakisa nde kaka nayebisaka bino natiaka biloko progressivement. Nazokotia ndembi, na soso etoka elongo na soso ndembi. Natie ndembi sikoyo. Nazotia pe muscade nga natiaka na loboko boye parce que nabangaka eleka mingi po ezala solo makasi biso surtout toyebi. Donc natie muscade. Etoka soki mai ekauki tobakisa mai. Mbisi na biso ya mai topesa yango 20 à 25 minutes pour ebela biloko nyonso ekota. Comme ça tokende malembe oyo ezali mbika na biso. Sani eza pombe nde bozomona mbika nazobongisa yango deja. Mbika na biso yango oyo nazalaki mpe na besoin ya bakasa ya kwana ndenge nayebisi bino, mais oyo eza bakasa eza deja bakasa oyo tolelaki kwanga. Donc nagardaki yango esali soki 1 mois, nasukolaki yango vraiment bien, sukola yango bien napangusi natie na congélateur mpona kosala mwa elubu. Mbika na biso yango oyo comme ça préparer ba épices pour l'obtenir la mbika. À part mai oyo tozotokisa la sauce. Donc mbika yango oyo. Bon, ngai yango oyo, ngai na nzungu yango oyo abandaki ya kotongola. Tikalaki mwa ndambo oyo bazotongola. Ngai totia na mai efanda avant tosukola yango mpona zelo ekita. Voilà, bozala deja ya kosepela. Caroline Emer asili kozonga mpona kosalela bino bilubu. Mbala nsima boyebi nini na kosalela bino elubu moko bokosepela nango. Bozala deja kosepela nayebisa bino elubu na kosala akosalela bino madesu batya makelele bokamo madesu batya makelele ezalaka esesala bana mokili. Non, wana c'était pour rigoler.
ezalaka te makambo ndenge wana ezalaka mpona koseka. Bon tozela biloko na biso etoka ngai efanda nanu na moto na mai pardon po zelo ekita comme ça tokosukola yango bien. Mafuta mbila oyo bozomona ezalaka kitoko si nayebisa bino donc nakosala yango na ngai eza vraiment kitoko mafuta mbila. Bon okutani kala mingi te comme ça tobongisaka épice omwana nde na kobongisaka épice mpona kotyala mbika tokutani bandeko sikoyo naosukola ngai naza kosukola ngai na biso nafandisaki yango na mai efandi mwa mingi na mai po zelo ekita po bisika eutaka bino mwa boyebi eutaka mosika nzela mosika bapoussière bazelo banini donc nafandisaki yango vraiment na mai sikoyo nde nakomi kosukola yango. Donc là nazotia ai tozosala mwa mbangu mpona temps bino mwa boyebi bepise eleka mingi te surtout eloko lokola mbisi nga nalingaka ezala vraiment naturel. Natie ai natie mwa céleri ciboulette ndembi bepise eleka te po eliama naturel. Bwaki pilipili akosana koyebisa bino mwa mungu ya mbuma natia mpe mungu ya mbuma akotia kibe oyo kibe magie oyo ya mbuma ya chokola oyo natie kibe mibale nazotia oyo bouillon oyo ya Aldi po epesaka mwa goût baepisi mingi te nakotia jimbo te ya Aldi yango oyo natie nazotia mwa muscade moke muscade fo kosalaka attention po ezalaka solo makasi natie mwa muscade moke sikoyo tomate na besoin ya tomate oyo tomate fruit nasi nasukolaki yango donc nazokata morceau nazolongola yango baposo nde nayebisaki bino nalongolaka tomate baposo nalongolaka tomate alongolaka baposo po soki baposo olambi yango na baposo so ezotelema na nzungu esalaka bien te yango nanga nalongolaka poso ya tomate. Asi nasukolaki tomate nanga tomate mpe ezala mingi te parce que supu ya mbisi ya mai bouillon ezalaka kilo te ezalaka mpe rouge te. Nazotia mai mbisi na biso ekota na moto natie mai na mbisi na biso ya mai ana besoin ya mafuta mpe l'huile l'huile moke mpe kaka po nalakisaki bino ndenge libungwa mbisi wana ndenge ndenge eza
bolimbisa mafuta moke po pe ka epesa goût parce que mbisi yango ezalaka mafuta mingi batie mwa l'huile moke mpenza donc eza mbisi moko ezolambama ezala mai mai natia litungulu yango nazokotia natie mwa litungulu baepisi mingi te po ezala naturel mpona koyoka mpimbo ya mbisi donc biloko na biso yango oyo nazotia yango na moto sikoyo natie tomate fruit natie ndembi natie 2 cubes ya najure ya nini ya chocolat natie bouillon oyo nalakisi bino ezalaka liti pilipili mibale litungulu donc mwa mungo ya mbuma natie mwa muscade sikoyo tozotia yango na moto mbisi na biso topesa yango en tout cas 20 à 25 minutes ekobela bandeko babolingo mbisi na biso ya mopongo esili kobela bouillon na biso ya mbisi esili kobela sikoyo naza kosala présentation naosala présentation ya elubu na biso ya mbisi entre temps soso ezotoka soso ya liboke ya mbika eza kotoka sikoyo naosala présentation ya mbisi na biso oyo touti kosala ya bouillon ebimi kitoko bandeko naoyebisa bino mbisi ya mai ebimi vraiment kitoko nakosala présentation bouillon na biso ya mbisi ebimi vraiment bien bouillon ya mbisi yango oyo voilà bandeko bouillon na biso ya mbisi yango oyo esili kobela sikoyo présentation botala na sani ndenge eza supu ekangi tomate te parce que eza pepe supu donc elubu na biso ya mbisi ya mai yango oyo etikali soso eza kaka kotoka nauti su kobakisa mai po ifo elemba donc bouillon na biso ya mbisi yango oyo esili kobela bon appétit. Bandeko toye na deuxième partie ya elubu na biso ya ngai ngai sikoyo nde nautaki koloba na bino nde namisaki ngai ngai biloko natiaki na kati sikoyo natokisaki mwa mbisi moke mbisi yango oyo esi etoki na matungulu po epesa kaka mwa mpimbo mbisi yango etoki na mwa matungulu nakanisi bokomona sikoyo tozotia mbisi na biso na ngai ngai tozotia mbisi na biso na ngai ngai il faut mpe totia mai oyo totokiseli mbisi parce que yango nde sikoyo toya na mpimbo ya mbisi parce que moyebi oyoka soluza te donc mai oyo natokiseli mbisi naza kotia awa ezomona yango lokola funa bakisa mwa mafuta mbila voilà tozobakisa mwa mafuta mbila na elubu na biso ya ngai ngai
mpona moi lokola ekokaki te mingi mpe te. Totie mafuta mbila. Sikoyo nazotia mbuma ya pilipili. Pilipili ese esubamaki yango oyo mbuma pilipili. Totie mbuma pilipili sikoyo. Tozotia na moto etoka sikoyo ebela. Kwanga oyo papa nakisa bango tellement bakasa ya kwanga oyo ezali bakasa oyo ezali deja na kwanga ba utilizaki nga sikoyo nde nayebisaki bino na sukolaki yango na bongisaki yango natiaka na congèle mpona sala elubu oyo mpo naza na bakasa ya frais te donc oyo ekoservir biso mpona kokanga liboke mais d'abord mpona tia nanu papier aluminium nde bozomona boye papier aluminium. Après sikoyo nde nakozwa bakasa ya kwanga naza kotia yango boye nakanisi boza komona. D'abord papier aluminium et puis na kati kasa ya kwanga. Bakasa ya kwanga eza déjà préparaki yango nde bozomona esi esukwamaki ezali soki 1 mois na congèle mpona koutilize yango lisusu. Bon, bandeko bomoi nde nasali sikoyo naza kozwa mbika na biso bozo kotia na kasa comme ça ekokota na four mpona libanda temps eza bien te mpona nakende kotia yango na makala. Normalement nga alingaka na kosala biloko na makala. Voilà, sikoyo tozokanga liboke na biso. Parce que kasa ya kwanga ezaka na mwa solo moko boye ya bien. Yango wana tolingaka biloko oyo osala liboke fo ezalaka toujours na kosala kango na kasa ya kwanga. Kasa ya kwanga ezalaka na solo moko ya mpimbo ezalaka vraiment bien. Faut pas kofina makasi fina on makasi konza te. Voilà, liboki ya mbika. Soki olingo tia pilipili otia na yo, mais nga na préféraki ezala sans pilipili. Voilà. Voilà, liboke ya mbika. Faut etoka mingi, nde nazoloba faut etoka peza mingi na mai na nzungu. Mai soki ekiti
Obatisi mai. Mai soki kiti obatisi mai. Mai soki kauki obatisi mai ka ndenge wana. Po liboke ebela. Mbika ebela. Donc yango po okitsela ngo motema. Liboke basalaka ngo mbangu te. Surtout liboke ya mbika parce que il faut mbika abela na kati. So mbika beli te, mais otia mbeli bomoni mbika ya mobesu na kati donc toko te quoi. Donc il faut mbika penza ebela avant ya otia yango na bakoni. Soki na makala ou bien na four donc mbika pour la sine penza ke mbika ebeli. Voilà. Même procédure, hein? Kasa ya kwanga. Voilà, oh liboke na biso ya misatu, donc liboke ya suka yango yo. Oui, bien. Kobakisa papa aluminium awa. Voilà. Bandeko liboke na biso yango yo tokangi do ibima boke misatu. Sikoyo tokomi na étape ya kotia yango na nzungu. Totia mai na nzungu, totia yango na nzungu etoka. En tout cas, je vous signale que il faut que zela ngome nata 1 heure na ndamu 2 heures parce que il faut ngana zala sûr que mbika wana ebeli. Donc sikoyo nazotia yango na moto comme ça suite tokotala yango ensemble. Là tu vas kotia toujours kasa ya kwanga kasa ya kwanga. Donc soko to sa liboke il faut kotala kasa ezala na libusu te parce que soki biloko esopani esalaka bien te soki biloko ezobima. Bon tozotia mbika na biso
faut que ça attention soki osala liboke boye ya mbika mpona ekota na nzungu soki kasa eza na bamadusu mai ekokota na mbika ekozala bien te. Donc faut kosala attention soki ozosala liboke bakasa ou bien papier aluminium ezala na lidusu te. Voilà, nous allons continuer tokanga mbika liboke na biso na lembe tuza koévoluer. Voilà, liboke na biso ya mibale yango yo. Liboke ya mibale yango yo. Liboke ya mibale yango yo. Tozokende malembe. Soki kasa eza na lidusu neti boye oyo eza na lidusu faut ko doubler yango. Faut ko doubler yango boye. Voilà. Tobimisi moko bakasi maboke misato. Ebimika maboke misato oyo eza mwa monene. Liboke ya mbika soko lingo yeba ke ebeli na yebisa bino bandeko soko lingo yeba ke liboke ya mbika ebeli omoni ndenge eza soko tie boye
soko yoki eza pete donc ebeli nanu te parce que mbika soki ebeli mbika ya liboke soki ebeli soko otie boye okoyoka eko makasi okoyoka eko makasi mais neti oyo ebandi nde kokoma makasi et pourtant esi esali plus de 3 heures de temps voilà mais oyo natia yango kutu nsima oyo nakasi natia yango 1 heure après hein? Mais déjà ezokende bien mais oyo ekomi nde kokoma makasi ozomona soki ekomi kilo soki otomboli bomoni ekomi kilo wana nde libokino ebandi obela donc soki otie mosapi bomoni ezokota eza pete nano ebeli te donc fo soki otie mosapi bomoni eza makasi wana nde liboke na yo ebeli neti boye ekomi kokende na kobela mais eza na koajoute lisu mai kaka donc toza na choix te emelaka bato courant mingi plat ya liboke ya mbika boye en tout cas eza facile te emelaka bato courant mingi vraiment talaka nazotalaka depuis na tiaki yango emelaka bato courant bon totie ngai na biso ezotoka ezotoka comme ça tokotala yango ensemble na bino en tout cas nalingi bino mingi kokontinue na bino toza koévolue na bino ntina suka bandeko elubu na biso ya ngai na mbisa okauka esi ebeli donc ngai na mbisa okauka ebeli nde nayebisaki bino bomona ye baprocédure nyonso sikoyo tozosala présentation elubu na biso yango oyo sikoyo toza kosala présentation ngai moko baliaka yango boye fo ezala mwa potopoto donc elubu na biso yango oyo ya ngai ebeli nakanisi bozomona nayebi te soki bozomona bien mpona caméra ngai yango oyo donc papa na biso abi akolia yango na bukula bwa nseka azolia yango na bukula bwa nseka sikoyo nazosala bukula bwa nseka bokomona yango à tout à l'heure bye bandeko sikoyo nazosala bukula bwa nseka soki bukula bwa nseka papa na biso ye aza na ye demulu nakanisi bino sutu boyebi nalobaka yango demulu bango sikoyo ezaka likambo ya bukula bwa nseka et pourtant baplat ya boye na kwanga na makembe yaka bien mais ye alobi na ye ya kolia kaka bukula bwa nseka donc nasalelaka ye bukula bwa nseka yango mai ya moto si natiaki mai ya moto donc voilà quoi natiaki do excuse nga natiaki mai ya moto so osala bukula bwa nseka fu ya masango ndenge balakisa biso donc maringa na mosala ta me nayebi nde basala yango etoka mpe ya makasi te kaka modele oyo sikoyo nazwi fufa masango yango oyo nazotia na mai oyo eza fufa masango natie na mai oyo eza fufu ya manioka fufu ya manioka oyo masango ye aliaka na ye boye donc kuna mai ezwi deja moto alobi ya kolia busa ngai na fufu ya masango donc osali fufu ya masango potopoto na mai boye après osopi na nzungu nakanisi kozomona ndenge naosala comme ça ekotoka fo totika yango etoka après bandeko ndenge nayebisi bino nde nauti kosala bomoni natie potopoto ya masango yango ezotoka il faut etoka mpenza makasi basalaka yango boye mais ezikisaka mpo esotasotaka donc banzoto esokoma batashe awa tosala koboni
Donc il faut etoka makasi ndenge eza wana eza kotoka etoka makasi avant totia fufu ya masango na ya manioko parce que vraiment ndenge na osala na otia fufu ya manioko après na tia masango après ce que to baloli yango donc ndenge eza boye etoka po ebima mobesu te fufu ya masango vraiment po koyeba kolamba yango soki te olia yango mobesu donc là etoki mingi naza sikoyo nasala sikoyo nalamba nde yango nakitisi yango na moto nazotia fufu ya masango natie fufu ya masango après naye kotia ya manioc sikoyo nde tokobalola yango tobaloli donc esota mais choix eza te epelisaka vraiment tuka voilà fufu ya masango yango oyo eza kotoka na moto fufu ya masango yango oyo nasombaka yango ya na reve fufu ya masango ya manioc la maison africaine voilà bukula bwa nseka manioko yango oyo ya masango na ya manioko yango oyo voilà nakanisi boza komona ndenge nazobalola fufu yango esi ebeli nango potopoto etoki bien ebeli fufu ya masango yango ebeli voilà sikoyo nasi mpe nakangi moto naolakisa bino ndenge nasalaka yango voilà donc yango oyo ça donne l'envie de manger hein. Ça fait ça bien. Ça donne vraiment envie de manger. Faut kotia sani au moins mai a pe na tiaki moi mai système kaka na nostalgie mais ela fufa masango yango oyo te papa soso azolakisa bino yango abule nde naosala fufa masango yango oyo ebimi jaune eza jaune donc fufu ya masango yango oyo eza ba boule donc ozwi yango oyo basimbi na maboko fufu ya masango yango oyo en tout cas
laki bino vraiment mingi kala mingi te tokosila na bino oyo eza kamwa eloko natiela fufa masango oyo natiela fufa manio nadardaka ngo ndenge wana en tout cas elubu ya ngai busa na bukula bwa seka soki seka nayebi te yango oyo papa na biso alinga lia nga so nasali boye nakoka kolia te mwa gorge so nalambi boye nakoka kolia te donc ye aza kolia asi aliaki deja mbisi na makemba sikoyo aza kolia ngai busa na bukula bwa seka yango oyo ale kala mingi te tozomonana liboke deja yango oyo pardon nabosani koyebisa bino tellement mosala ya mingi liboke wana ya bato moye na fungola yango eza te esi ebeli mais liboke nabosani mpe koyebisa bino eza kaka te soki olambi yango boye fo tiango na moto okoki mpe kolia yango ndenge wana donc ndenge eza na esi ebeli moye na fungola yango nalakisa bino ya te mpo eza ya bato donc tokofungola oyo ya biso eza nano donc tozokoba donc tozomona na kala mingi te mpo na suite F1 ya bilubu na biso ya lelo ntango tokofungola liboke en tout cas nalingi bino mingi Emily Bilonda bon appétit Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Ina yese na Congo Tek Tek mama Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yasiba Mutombo Congo Tek Tek TV Yas papa Siba Mutombo Congo Tek Tek TV Ya papa Siba Mutombo yeah.